qualité. Yesu aza monina bonite. Ayambaka nyonso nyonso. Nyaka Yesu azobenga yo. Nyaka Yesu azobenga yo. Nyaka bonebe. Kotano makasi tena. Nyaka kotano makasi tena. Yesu azobenga yo nyaka. Yesu azobenga yo nyaka. Ataba ndoka libota no basaki na kalikili soko ya mbika Yesu Kristo mokonzi po bikisi kalikili na bangane kufi po mono po banda to mono makila po na yolo po bikisa pe libota na yo esiko za kotia motema makasi te eloko etia motema makasi yangondo bundisaka yo okokoza lo yambaka Yesu bozonga kina masumu lekali bosoto sambela pona yo yaka to sambela to kalika na 5 minutes na benga pasteur Beni comme ça na benga la pona bino ko tsomo tema makasi te ko banda 12 ans mata okozwa libatisi yaka ezo lozwa libatisi te yaka Yesu obenga yo yaka ngamu tuna obenga yo te Yesu ndo obenga yo ndeko mama ndeko papa zini no kabisa makinango parfelo komoko simba kate lelo Yesu obenga yo soko yambie kaka eloko one bado simba nekali boso yaka natikali na 3 minutes natikali na 3 minutes musala nzamba ko singala sala natikali na 3 minutes yaka kono Yesu abenga Yesu fungoli maboko zote na yo asepeli ko yamba yo kaka na vi oyo zalaka nango kaka na vi oyo zalaka nango oyebi vini ni yo zalaka nango nga na yebi te nzambe nga yebi maseke asepeli yamba oka na maladi wana asepeli yamba oka na masumu wana asepeli yamba ona bapasi wana lekali boso leksaba kinyoso babakanisi na bafe bole kabo bana ya se ya 12 abalo bazonga protocole bana sa 12 bazonga po ba obo zoli batisi po banda 12 mata swabe dunga swabe dunga swabe dunga Osiko zali simba motema na yo entre ta pasteur Doni mataka rapide simba motema na yo landanga na maloba pole Yesu Kristo na ye epai na yo nakoki te naza moto na masumu yokelanga mawa na motema na ngai yo monguna Satana
oyo ndiokolaki ngai na nzela na masumu kobanda lelo nga nayoki kabwani bomoi na ngai esombami na makila na Yesu Kristo. Makila na Yesu Kristo efuti kokwea na kati ya bamondi nyonso ya tenebre. Amen. Tende kotumba misala nyonso ya tenebre. Nyango zo pesa bona amen kokisa mabongo na kombo na Yesu Kristo. Na pesi nzambe beksi kweta alinginga alingi pe yo. Soki tozali na pema lelo ezali kaka sepo na bolingo na nzambe. Ebele bakanaki kokoma na ntango oyo bakomi yango te basili na kokufa. Biso toleki bango na nini? Tala oyebi tangu Pasteur Rosa l'appelle des fois anayoki mawa. Alléluia. Oyebi na mukolo ya lelo ba richi kombe batiki ba konti na ba banki ba kufi. Mbongo ane komi inutile. Oyebi batu combien oyo babenga ki bango batu minene lelo bakoti na kati ya ba morgue. Meme mapangu na mitu ketikali. Simba muninga pembelo banzamba linginga. Alingi peyo. Apesi bishelo kwa mutuya. Shalom, shalom, peuple de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la réalité chrétienne avec Yves Ivan, possibilité de fou, avec la série continue toujours dans votre chaîne, la promo des 140 ans. Voilà, nous sommes déjà avec l'évangéliste majeur, Papa Nabiso, Daniel Mundungu Vasco, Estacher Nganga, magicien, Nabakomonio, surtout les autres ambassadeurs, Abengi, Azalokola Moussali Naye, comme vous le savez très bien. Il y a vraiment une grande activité, ils se préparer dans quelques jours et puis beaucoup en avoir endroits différents où ils sont campagne salement voilà. Endroit na nyo sonde bugoyeba où ils allaient bongo milulu oyo papa na biso Daniel Vasco alo bon shalom de Dieu tout puissant shalom shalom oui shalom papa Yves kopembote na bana na nzambe nyonso amen o bolanda biso monde entier topie bino mambote na kombo na Yesu. Amen. Ça c'est bien. Alors l'homme dit bandeko va monio le sous le lot et puis te rego fortifier ndeko moko azota la biso chrétien moko pour peut-être ça devant une situation est un peu difficile azala makamuso ngolo kwa azo se passer nango moi ko encourager bandeko wana balenda toujours comme na nzambe liboko za tosambeli nzambe mission mexo za tata biso tozabana totike mission na maboko na yo tobanda no lokola alpha tosukisa no lokola omega na kombo na Yesu Christ mokonzi pe mobiksi na biso amen amen. Voilà, merci papa. Lelo ba ya koyebisa bango ezaka ka nzamba lobi na Matthieu chapitre 11 verset 28 bino batu bolembi bozana ba problème boye pa na Yesu Kristo Yesu ndapesaka bomoi pe apesaka kimia. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Alors, tout est malheureusement on a été milulu. Alors, préparation des années toujours qu'il est déjà vers le jour en gros. Oui, toza banda toza na 4 campagnes. Mais il y a liboso to banda vendredi oyo ya le 31 oyo. Donc totika to lo bakana 2 jours. OK. Wana to banda wapi? Ya campagne tozali à peu près na avenue Foko eza côté ya terrain Mapela. Donc pembeni ya pont Mapela donc avenue Foko eza kuna na terrain ya rail toza wana et bana ya Masina Njili Mapela donc toza na avenue Foko tozo banda vendredi à partir de 15h ti 18h tosili ci campagne na biso. Wana pour combien de jours? Ils pour 3 jours. Première campagne, tout ça, 3 jours. Ok, deuxième, ils ont wapi?
Bon, deuxième, tokozala na terminus ya Petro Congo. Na espace Diego do sokomika na terminus ya Petro Congo wana. Na espace Diego, deuxième campagne ezesika wana. Tokobandango le 14 ti le 16. Et troisième, tozali na terrain ya Chobo. Terrain Chobo eza na Matete. Tokobanda wana le 26. Eza pe 3 jours. Donc aussi ça le 29. Et quatrième tozali na parking ya Macha Liberté. Donc na parking ya Macha Liberté wana tokobandango le 4 septembre. Le 4 septembre aussi le sango le 6 septembre. Dans la Macha Liberté. Programme la biso yango. Voilà. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Ben, ma campagne est belle. Ma campagne sur le déplacement d'investissement. Il y a surtout ba droit ya l'État n'habité. Aujourd'hui, on a monde et belle bateau baliki na ba moyens que tu vas salir la campagne au mais yuto ki na biso pena za ko enchaîner. Tolo ba makoki ezali na ngo bo mamaka. Est-ce que na mokili mutaleki nzambe na moya azali? Azate hein. Na mokili mutaleki nzambe na moya azali tala nga na ebisaka nzambe boye. Omoni tangu nazalaki na mokili nazalaki kobunda bakomba bakach na bande kosala chaque mois ou bien après 3 mois il faut organiser bakomba catch. Nazalaki organisateur na ndota mbisa pe même bakatcher na ba province, même dans les pays étrangers. Donc, Diable ando pe sa ba partenaire ba soutenir musala wana ndo moni ba misale belé et kanaka ba concert à mokili ba bloc be ba zwaka ba partenaire. Ce qu'on a na kipa na nzambe na ebise nzambe no se eloko le mokili. Donc, ezaka kake na changer patron. Nazaki na patron ngoko tsanga na lifelo na faux patron te o ngoko tsanga na lifelo ela tsanga faux patron do alingena kufa na yesika moko na changer sikol na ye na Yesu Kristo o yaza vrai patron o ya mema moto na lola siko il faut na salela ye koleka ona na kata société na ye ya Yesu Kristo donc il faut na société Yesu Kristo évangile. Donc, moto moko kaka bongo la motema ndenge lobi na Luc chapitre 7 chapitre 15 verset 7 so moto mo bongo le motema fete za na lola. Donc il faut na travailler les nzambe koleka de na travailler mokili. Poso na pema lelo eza Yesu Kristo ngesi na kufa kimbe na pola kala. Balinge bakotanga na morgue moto azongi senga na pema ya Yesu. Donc il faut na salela ye pena kolekande na sele mokili. Donc eloko motuya pe ya malunga yango wana. Elo mususu ezate. Voilà. Merci beaucoup l'homme. Je veux que mbalama pour na basije na biso et lelo totali tomoni en fait on se na nzambe moko ya munene pe ya mboka na biso ndenge tobaka et asibiso moi bon la prédication na été suivre montage je vais nini basali mais totali yango ndenge alobi janvier tatoué à mon nzambe wana azana tatouage na cuisse na ye na mwe parti ngo na kata TikTok wana ndeko atie Jésus na teni kotu bati Jésus wana ba tatouage l'homme dit tout que non na tatouage et la sinini et puis tant mon sali na nzambe azoloba biloko boye et c'est rare to eza connaissance o yaza nango par rapport à nzambo ya yebi. Bon eloko na koloba eza boye omoni na nini na jeunesse hein elo na oloba na jeunesse kobanda na Abraham hein nzambe ayebisaki na kobanda na Abraham tie kitaki na Moïse nzambe alinge meme koboma Moïse. OK. Olandi nzamba linge meme koboma Moïse pona likambo ya ngenga
eza elembo ya nzambe kati na bato. Donc nzambe atindaki na bana nyonso ya Israël il faut bazala nini ya kokata ngenga. Omoni il faut bazala ngenga ya kosala nini ya kokata. Alors sikoyo eza déjà elembo alliance oyo nzambe asalaki na biso. Soki toye lisusu tangu Yesu Kristo asopaki makila na ye. Makila na Yesu Kristo eza pe elembo pona kobikisama na biso. Wete makila na Yesu Kristo yango epesaki biso identité ya sika ya kokoma bana nzambe. A cause elembo makila na Yesu Kristo. Olandi a cause elembo makila na Yesu Kristo. Yango ne mutepese biso elembo ya kokoma bana nzambe. Amen. Ça c'est. Donc ils appellent elembo o tusala na nzambe. Ozomona ndenge Jean chapitre 1 verset 12. Papa katana. Le symbole, elembo to non, omoni na ancienne alliance. Nzamba lingaki bato toujours baza na lolenge nazali. Même na nouvelle alliance. Yango moni lokola loi ekoke kobikisa bato te esengelaki nzambe ye moko molimo na ye elata nzoto eya kosopa makila na ba oyo bakoyaba ye pe bakondimela ye. Ozolanda po bazwa bomoi. Monenge lobi na Jean chapitre 1 verset na yango 12. Yesu lobi na ba oyo ba yambinga pe bandimelinga na pesi bango bokonzi ya kokoma bana na nzambe. Ozomona. Donc mutu kaka eza déjà elembo. Donc mutu nyonso po kota lola il faut passer na nzele elembo makila na Yesu Kristo. Il faut croire na Jésus Christ. À cause ya makila ya Yesu Kristo wana yango nde mutu pesaka mutu identité kokoma mwana na nzambe. Donc elembo moko nzamba tsa yango wana. Donc soko boko ndima Yesu Kristo. Ozomona. Donc omoni aobi naba oyo ba yambinga pe bandimelinga. Apesi bon bokonzo koma ba nzambe poko banda Adam ti malachi bato nyonso bapasa na tango wana bazalaki condamné na loi po loi yaki kobikisa te yaki kolakisa kobimisa bato polele ke bata masumu. Ozomona. Mais sikoyo makila na Yesu Kristo ndeye kolongola eza esopanaki pona pardon ya péché pona olongola masumu. Vous comprenez? Donc mutu ademi Yesu Kristo na bomo inaye yebaki akomi déjà na elembo ya mwana nzambe. Donc supposons na ko ebisoboy omoni po ba ebo congolais faut en passeport. Mais ce qu'on pose à la chrétien passeport Yesu apesi biso o tozu identité ya ozaba na nzambe eza à cause ya makila na ye. Amen. Amen. Donc, ce qu'on dit, nde makila na Yesu Christ, pakoyo elembo. Elembo déjà passeport. Yoko mamwana na nzambe. Amen. Ça c'est bien. Donc, ils ont dengue wana. Voilà. Alors, ndeko lobi azana nzambe azana tatouage. Ebité. Bon, iyo tongo zaki na univers wana nzambe bino banda ko banga na monde wana. Azaki na tatouage to azaki nini? Est-ce que nani mais na lobi basini nyonso zo mona ya ba tatouage. Eza basini zo uta na monde à ténèbres. Même basini zo mona ya ba coiffure bato bazo kata. Moni mutu muso akati coiffure ate ba dessin moko wa akati coiffure ate ba sini moko wa ba biloko wana tout ezo présenter biloko monde à ténèbres. Eza na ba sini nango. Ozo comprendre yango moni mwana nzambe okolanda bilanda landa te puisque okiko benda esprit à partir ya sini moko tsana kata nzoto na yo eza sini ya bilembo ya monde à ténèbres. Donc okoza kuna besoin que nous akisi te bandoki baloka yo te. Donc sini wana milimo mabe koma kolanda par ta sini.
Ok. Ozo comprendre? Milimo mabeza ekolando na sini wana menga nzambe osuto ndimela Yesu Kristo oya bimela kinga na kata koma. Na mona ye na elembo moko ta caché na ebité. Na mona yango te. Na landi même pasteur moko alobike batu nyonso bazana ba tatouage bilembo. A comparer ngona elembo ya ngenga o nzamba alobaki banana Abraham tina Moïse. Alobeli lisusu na bato nyonso bana bakache eza bilembo ya monde ya ténèbre bomona nzambe te. Pasteur alobi malamu na otanga komona te publicité za Yesu Kristo. Amen. Alobi malamu na ba oyo bandimeli Yesu Kristo baoki kokota na babilembo ya bakache wana te. Neti nga ndenge na yebi Yesu Kristo boye na oki kozonga esu na bilembo ya batatuage te. Mais tangu na yebaki Yesu Kristo te. Tozaka pe bakache. Tozaka pe bakache. Mais tangu Yesu ndenga lobi na Apocalypse 3:19 obi na pesa kitumbu na bato onga na lingaka po batia molende babongola mitema. Sikoyo ba tatouage ozaki nango ezaki nini? Papa na tokende nde tokende. Nde na yebiso bilembo nyonso ba tatouage eza ya ba coiffure. Eza bilembo monde ya ténèbre. Bana na nzambe bakokota na bilembo wana ti. Pokote lembo moko pona sentiment mais ebenda milimo mabe na nzela na yo. Okay. Donc ndenge na yebiso bana na nzambe balandi ba comprendre asko lenga kota na dimension mosusu. Poser les kamwa bilembo. Okay. Po eza na mateya moko pasteur wana otikote ya bana nzambe bele balandi yango. Ebele ya bana nzambe babenginga balobi évangéliste Daniel tala pasteur onenga te ya lobi ke mutu nyonso ozana lembo ya caché. O nyonso wana lembo ya caché okota lola te. Ozomona yonga na obi na ndeko pasteur wana boye eloko alobi eza ya solo mais moto oyo aza na masumu alokola homme animal aza envoûté bazo utiliser na milimo mabe yango azoki bilembo caché wana mais soka ye pa na Yesu Kristo il faut avoir pardon du péché. Nga nazaki na bakache nazaki pe na bakache na beta mais tangu na yambi Yesu Kristo na kata bomo nanga pe na ndimele lokwa Seigneur et Sauveur na de na kata pardon du péché na mukanda na 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 Bible lobini moto oya yambi Yesu Kristo pa ndimele lokwa mokonzi pe mobix na ye akomi moto ya sika makambo nyonso akalese nini esili ya apesi vexé alobi na 1 Corinthiens chapitre 3 verset 5 obi boyebi te ke nzoto na bino ezali tempelo ya Nzambe mais awa balobi ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habitait à vous. Boyebi te ke abobi bomoy bobi nzoto te po ya pesi alobeli nzoto mais abobi bomoy ok nzoto etambusamaka na esprit ya moto na makanisi o ezakata moto. Okay. Nde nzoto etambusamaka na biloko wana ozomona alors soki esprit na yo endimeli Nzambe esprit ne komema pe nzoto no na bonzambe na okima masumu mais soki esprit na yo endimeli Satana et comme ça makambo mabe ya Satana esprit na yo nzoto esprit na yo komema pe nzoto na masumu. Si. Omoni frère moko ayimba bi nzoto nanga oyo kisinga soni na peso biloko lokumu mais au pesinga mexite o wanga nenga c'est parce que nzoto o ekoma mabele elimwa nango mais esprit ya moto etikala kana kolimwa te wana na répondre pasteur o na landa na TikTok mais na otanga kombo nete publicité za Yesu Kristo ozolanda esprit ya moto nde etikalaka donc yango moni Yesu abi mutu akoluka kobikisa bomo ina kobungisa ngo mais mutu akolunga kobungisa bomo ina pona Yesu Kristo enda kozwa lisusu. Amen. Omoni donc nzoto ya moto etambusama na molimo omoni molimo esepeli na biloko ezomona mokili elandi ebeti bakache mais mukolo molimo wana ekobongola motema
ndenge 2 Corinthiens 5:17 elobi na biso moto oyo aye na Yesu Kristo akomi moto asika makambo nyonso akalesa nini esili moto alongolaka pesha moto ya kaka Yesu Kristo kaka inikima na ntango oza na bomoi nde Yesu akosala nini olimbisa masumu na yo. Voilà. Mais yango tuni motu na boye papa na biso Vasco na moment oyo ozalaki na univers wana alors batatuage oyo ozalaki na ezalaki significatif batiaki yo oyo eza boye po misusu batiaka yango na ignorance parce que oyo yo ozalaka na oyo batiaka na ignorance na oyo bazotia na ndenge koyeba nyonso eza mabe nde place na lobeli ndeko ya paster oyo fala pekisa na bakretien na bapaka na kotia tatouage. Ozolanda puisque un chrétien biloba na nzambe ezaka leseni elembo ya nzambe ya liboso asalaki na bato ezaki bato fo bakata ngenga po bazala ya ye po nzambe alingaki kobomela nango Moïse. Deuxième elembo oyo nzambe apesi na bato eza identité po bakoma bana na ye ezaka makila ya Yesu Kristo. Donc moto andimi Yesu Kristo makila na Yesu Kristo epesi passeport po makila yango nde passeport po mokili eza sauvé na makila. Makila Yesu Kristo ne sauva mokili yango déjà passeport na biso ya okota lola. Donc soki ondimi Yesu Kristo tamboli na vie akobanga ye osaleli otambola na vie de prière yeba ke wana passeport mo liboso na yo oyo ekoti bokonzi ya Nzambe puisque koloba ke no moto nyonso azwi tatouage omona Nzambe te c'est faux. Moto azwi tatouage fo bakisa moto azwa tatouage oyo abongola motema te omona Nzambe te. Mais moto azwa tatouage tango azaki homme animal azaki na masumu tango andimeli Yesu Kristo Nzamba tala motema papa da babiloko wana tufeti komi na ngolo bamba okay kola tate Nzamba tala bilamba te ya solo Nzamba tala ka motema Nzamba tala ka nini Nzamba tala ka motema Nzamba tala motema moto vous comprenez ezaki na moto mosusu Bible lobi na biso ni na Esaïe chapitre 18 verset 1 Bible lobi ni ata masumu na yo ezali motane lokola ngola ata ekomi lokola makila ekokoma pembe kaka na moto oyo asali nini andimeli Yesu Kristo. Donc soko ndimeli Yesu Kristo makila na Yesu Kristo eleki bilembo ya kashe oyo zwa yango ne moto pa kozipa bilembo wana. Voilà Jésus tatoué n'habite Jésus na tatouage Jésus a cause la tatouage te jamais Jésus en Nzambe tatouage c'est loko créé par ya diable elembo o Nzamba bande ko ebisa bato batikala nango za symbole spirituellement ozomona spirituellement na lo ezalaki spirituellement pe physiquement Paul oloba nini alobi ezala bayuda ezaba o bakata ngenga na o bakata ngenga te bango nyonso so bandimeli Yesu Kristo bazala sauvé oke na loi ezalaki mutu oyo soki akata ngenga te akozala sauvé te. Donc po bato bazala na alliance na Nzambe il faut bakata bango musutu yango moni Nzambe alinga oboma Moïse mais oke tango Yesu aye loi nyonso ekoyaki tokomi na grâce ezala oza na ngenga ezala ozangi ngenga soka kondimeli Yesu Kristo Seigneur pe sauver oza sauvé ezoza na bakashe na nzoto bapesaki yo na monde ya ténèbres beta mukoloka kondimi Yesu Kristo elembwa makila na Yesu Kristo yango nde koya koefase belembo nyonso oyo eza kati na yo. Puisque soko tali na Colossiens chapitre 2 verset 13 à 15 Bible lobi ni asopaki makila na ye ekendaki koefase ba acte nyonso ba condamnation parfois ne lembo moko zwa ya mami watana mokongo sirene wana koma ko visiter yo mais tangu yo yambi Yesu Kristo rola makila na Yesu Kristo zani ayo efase identité ya sirene wana kati na yo okomi na identité mwana na Nzambe détaché etikali na ngolo ata etikali na ngo etikali étiquette bando ki bako visiter lisu wana te poete yo komi akozipama na makila na Yesu Kristo osalaki yango nanu oyebaki Nzambe te ozaki l'homme animal yango moni justice ya bana na Nzambe na bapayen eza différent. Voilà. Alors, tout le monde est belé, tout le monde a un tatouage. Voilà. Baza recommandé, na ba monde na bango, baza recommandé, na ba maison, na ba
et si ka bonganga ba ebele baza recommandé ba foxeye il faut beta boy o chat tatouage oui naza pasteur na kotombola loboko na ngate na miso ba nzambe ba olanda biso ebele baza recommandé ebele pe bilanda landa kaka dans un monde mo ba benyo monde krishiva religion indoshiva ezala na 4 océans Atlantique eza monde à ténèbres monde oyo esalaka cérémonie ya ba mode. Ah bon? Oui. Bakoki kobimisa ba sirène ata 12 000. Babi tozo envoûté RDC. Babimisi ba sirène 12 000 ata 50 000. Babimisi bango na ba jipe moko amikuse bilamba moko badoni awa. Tango ba lekani nango basi na so ba mona ba luli. Bazape na batu na bango batekaka na ba dépôt na bazambi. Place biloko ekoteli emona na te. Mais pour mon akande babandi koteka. Et si que uti eyebani te yaki na butu na monde invisible. Tango ye wana babandi koteka ngo lokwa batu na bango basela ki on de marketing. Et ba fille ebele na ba mama na banani baluli bilamba bakomo lata. Tango bazolata milimo mabe ape lata bango. Puisque ça biloko uti monde à ténèbres batindi yango pona ko détruire ba via batu. Même bakabelo oyo ba biloko ezebele. Osomona au monde à ténèbres assez la kango marketing même pas ba mibali. Ah polo moko ebimi wana pantalon moko ebimi a ceinture moko ebimi eza boye eza danger fona lukana somba basela kango marketing. Tango zola tozozwa elembo 666. On a monde à ténèbres tozali na elembo ya marque de bête ya 666 to na monde ya spiritualité ya nzambe ya lumière tozali na elembo moko ya makila na Yesu Kristo. Siko elembo makila na Yesu Kristo yaka ko dominer elembo 666. Amen. Pote esika yango epakwa makabile mbonyo so molile longwa. Voilà. L'homme de Dieu, tout que la réalité par rapport à Ndonabiso, moi Nabiso oyo to bengi na kombo ya Fortina. Tout le monde qui est Azanan. Fortina PD, Fortina ya l'équipe. Oui, tout n'a pas de question. Voilà, le monde qui est sur le talibon tatouage dans le moya mami watana lokolo. Alors, plus loin, asa protéger n'engeye à l'obaki n'enga tanisaki lors ya makamunu sur toi nango, mais les loyo azu maladie à cancer, na éviter l'homme de Dieu. Otala ndeko na biso na tatouage ya munene ya mami watana lokolo. Yemoka bengi yango la reine Kindobika. Yepe soki aleki na délivrance. Milimo nyonso to ya la reine wana de ke kombo sirène. Obibo eza ba kombo ba sirène. Ah, Kindobika. Ya ba kombo ba sirène. Ah, wana abitaka wapi? Bon, ba sirène ba zebele hein. Eza ka ba kombo ba sirène. OK. Na ebiso de ba sirène bazalaka na maite. Même na bazamba na mopepe na ba cimetière na ba montagne bazali partout. OK. Na ebiso ki yango. Question aussi question aussi les par rapport à ndonation ngati tatouage dans le kolobongo azotambola na mami watane wana partout a bengi la reine Kindobika. Si lisanyo soit ma question na répondre. Na sisi yango wana est-ce que lobi so bazu délivrance oya ye mami watana akulimwa ou bien akozala kaka mais akotika kaka. Romains chapitre 8 verset 1 Bible lobi eza na condamnation moko te na moto andimi Yesu Kristo. Amen. Po ete makila na Yesu Kristo esopanaki elongolaki biso na ba loi ya condamnation ya péché pe ya liwa. OK. Tant ba olobela péché c'est diable. Diable ezali ensemble ya milimo nyonso mabe. OK. Ça c'est vrai. C'est loi ya péché. Ozomona pona mokanda na 1 Jean chapitre 3 verset 8 nza Bible lobi moto asali masumu aza mwana satana. Satana nda salaki masumu ute bandeli ya mokili. Kasi Yesu Kristo ayaki pona ko détruire misala molili. Ozomona ayaki pona ko détruire misala molili. Alors oyo nyonso azana bilembo ya diable, bilembo ya monde à ténèbres. Soka yambi Yesu Kristo ta kobika te, place ne ali felo. Eloko eko sauver moto kaka tango azana bomoi, poto ana grâce ezaka kondima Yesu Kristo.
ate lembo nini batiaki na bomoi na yo ata yo moko mitiaki sans le savoir makila na Yesu Kristo nde elongola bilembo wana siko mpona ndeko na biso na tuni kindobika oyo asala ndenge nini pour que alongola situation oyo mazolo ke molima ngo elandaka ye ata boya ata kimi azonga kaka wana omoni le sali est individuel eloko liboso OK moto po abika eza nanu ye moko nanu il faut amilinga ozo comprendre moto po abika ye moko efandima po amilinga Yesu alobi nini na Jean chapitre 1 verset 11 Bible lobi ayake pa basien mais basien baboyaki koyamba ye mais na ba o bayambi pe bandimeli apesi bango bokonza kokoma bana na Nzambe omoni Islam pondi moko ma musulman na époque wana il faut ba torturer yo oui il faut ba torturer babandem na ko boma batu po bandimisa bango Islam na makasi mais Yesu Kristo bandimisa ke batu na makasi te mais attention soko ozana pela Nzambe kota tembete po Nzambe akobeta yo po Nzambe alobi na Apocalypse chapitre 3 verset 19 alobi na pesaka etumbu na bae oyo na lingaka po batia molende babongola motema neti nga Nzambe abetanga nga nazalaki mutu oyo nazo vivre na kati ya monde visible na vivre pe na kati ya monde physique. OK. Oso comprendre mais na ebisio diable asalaki nga Nzambe liboso ya bato diable asalaki nga Nzambe liboso ya bato mais ntango nakutani na vrai Nzambe kombo na Yesu Kristo yenda betaki nga lelonga na kita kombo na yende na tombola bato bauti na biso toya na fortuna kaka babiyaka na ye papa pasteur kobika na bakommentaire epa na nga te fa na Yesu Kristo attention sokoki pasteur alobi nga mutu na bikisaka pasteur wana kosi aza menteur nga naza nani naza etikete ya pamba naza mutu mabe nakibaka nde mabe bayibotindela biso mema epa ya papa pasteur kobika po ye ayebi makambo balobi mingongo ya bato eza mingongo ya Nzambe oyo mokili eloba na se yango pe likolo ezoyoka oyo mokili ezoloba na se yango pe mokili ezoyoka soki aye toyambise Yesu Kristo tobondeli Nzambe akobika tala nga na monde ya ténèbre nayebi so deya ndenge tokoyisaka mpe bapaster ebele oyo bato bamona bao bapaster ya bonction bapaster ya minene bisi totindela paster mosusu basirene totindela paster mosusu basirene oyo ke bakota na église bandi kopesa baenveloppe ya bien après ya kosambela na ndako akesambela na ndako après suka nango babengi paster amoni mbongo eleki ebele moyaki na bafrère ezatake ye moko tokweyisa mpe tomemai na monde ya ténèbre azwa mpe pouvoir ya ténèbre ozo comprendre tokweyisa mpe bango ebele ozomona mais na Yesu Kristo moto aza na Yesu Kristo po kweyisa eza pasi et puis omoni nga ndenge naza boye nayebi ndenge diable abebisaka vi ya bato nayebi ndenge nini diable akangaka vi ya bato nayebi ndenge nini diable abomaka bato puisque pendant 24 ans nalie na Lucifer natamboli na vandi na ye et pendant 8 ans 9 ans naotambola na Yesu Kristo elongo Yesu apesi nga manda pona ko délivrer bato ndenge alobi na Esaïe chapitre 42 verset 6 aseti alobi na ponio lokola lumière nanga kende kofungola bana nanga miso bao baa na boumbu longola bango na boumbu bao baa na prison bimisa bango na prison mutu ayebi ndenge bakangaka ye nde yebi ndenge bafungolaka mutu ayebi ndenge babebisaka ye nde yebi ndenge babombisaka po diable autilisaki nga mpona kokanga kobebisa mais Yesu aza Nzambe autilize nga mpona kobongisa mpe kofungola ataka ya moto eza difficile ndenge nini soko ye Yesu apesi nga manda nda otraite ka na yo
posa nini oleka na kobika donc ngai ndenge naza boye po diable akweyisa nge eza pasi po akokweyisa nga na nini po autilisaki nga mpona kokweyisa bato nga nde na banda komvute bato bakoma bapede nga nde na nda komvute bato bakoma balesbienne mais eza nga te moto azalaki chef ya prison ya Afrique Mbanasa Mai na monde astral ezalaki nani ezalaki ngati monde astral eza prison sikoyo nayebi basekret nyonso ya monde ya ténèbre elo ni diable akolakisanga est-ce que ndeko yango ayesi biso eza neti ya mvutima kani molobi awa eza neti ya mvutima te ye bamvutaki ye babebisi ye alakomi na milimo wana ekomi koutilize ye evandi kati na ye ekangi ye alors bapaster oyo baa na nguya nzambe te nde ye akweyisaka puiske ye akweyisaka mpe te bapaster wana bachargeaka ye kaka lisusu ntango baocharge ye obima na mibali mosusu betwale ya mibali wana ezonga mpo bapaster wana puiske ya na bapaster ebele ozomona na otanga bakombo na bango te bakoma bapede baza ebele baalliance bakoma kolata yango na gauche bafrère na bango ya baeglise bakoma basi na bango mibali na bango pari alors ntango ake mpa bapaster wana ake délivrance est-ce que diable akodélivre diable jamais mais est-ce que une fois nakocharge ye abimi na ye atikeli ye toujours charge wana ntango ye akebima na mibali mosusu apartir ya bana nzambe balimbisanga apartir ya bama ya mibali wana bazwi betwale ya mibali wana yango moni vie ya bato ebele bazalaki na vie ya bien vie ekoma ya kolela apartir ya biloko wana mais sikoyo l'homme de Dieu kotala ndeko wana bien omonake aza na besoin ya délivrance mais à chaque fois soki babengi l'église moko il faut toujours milimo eza kati nde ezokanga ye est ce que délivrance ezalaka processus te affermissement nde ezalaka processus yebisanga yesu abikisa moto na une semaine yesu abikisaka mbala moko te nzambe ati kotaki mbala moko babondeli obiki sikoyo ifo bankadre oyo na affermissement pozonga lisusu nsima te donc ye naza wana il faut pas kota bapermanence ifo yaka lelo oke kosani na permanence milimo mabe non suivi ezali mpona affermissement suivi ya mpona délivrance te affermissement eyali côté ya moto po azonga na mabe lisu te donc tolo basaka délivrance na ele ezalaka bien te délivrance ezalaka mbala moko tala omoni lelo bana nzambe ebele bazolela mosakoli na mosakoli ana likabo na ye mosakoli nyonso te ana likabo ya délivrance esengolo oyebango nayebi so nga diable etilizaki nga kobebisa kokanga mais lelo yesu autilize nga kobongisa mpe kofungola donc ata moto wana ka nini ifo abika ok mais sikoyo l'homme de Dieu po yesu apesi nga likabo ya délivrance apesa nga likabo ya prophétie te malakisa nga na bandoto mpo baprofesie ebele eza ya lokuta baprofesie ebele eza ya bakisi mais ndoto erataka te ndoto ya réalité sikoyo bongo bandeko balobaka tokende na ye malembe na délivrance ezalaka te bana nguya nzambe te baza na nguya nzambe te bible elobi na biso na Philippe de lobi mabolongo nyonso ekogumbamela nzambe lolemo nyonso etatolaka yesu kristo nzambe obika yesu alobi na biso na Marc chapitre 16 verset 16 okiti alobi bokotia bamaladi maboko na kombo na ngai yesu kristo bakobika est-ce que alobi bokotia maladi maboko na kombo na ngai yesu kristo botaka bango maboko bakobika alobi yango place ni okopianga opasana bapaster ane tuna babapesofexe wana olobi vérité mais soki toyeba yo moko lors ya délivrance na yo est-ce que okendeki mpe na baprocessus to ezalika le même jour basimbi oye okite botumi nani yango adélivre otumi nani yango fait pas quoi délivrer nga te c'est que tosala no bemission landa yango bien ezala église nini donc ça tusenge na posani papa naza mondima fait pas quoi nza malamu mais fait pas quoi te moto délivrer nga pasteur moko te akoleka na tv alobake na délivre ye histoire na ngeza histoire ya Paul
est-ce que Paul Ananias akolekaka ye mutu adelivra Paul ou bien Yesu nde mutu atindaka Ananias pa Paul. Ananias nanga c'est pasteur Tibin, papa nanga Alexandre Aidini Abala, ye wana ndaza Ananias. Ozo comprendre nga nakutani na Yesu Kristo na koma babengi bandeko na nga mwasi na nga bayaki na kufi baya kolekisa nga na morgue banda bakwei baolela libanda nde Yesu aye kobimelanga alobi na ye kobikisa yo banzambo bandosala bakobikisa yo te nga na presio etumbu oyo soko meki kozongela makambo bande kosala kokufa kende koyebisa bato bolamu na nga nzambe nasali kati na yo yebisa bango babongola motema koya na nga Yesu Kristo ekomi pembeni kende kokuta na nga na Yesu yango na kobika na nga pe kolamuka na nga yango na kati ya koma yango nazalaki na ni pasteur ni mwasi ni papa ni mama ni nani nga moko na réanimation bato bakotaka te nga moko de Yesu Kristo akota mpo na bisanga na basana nzambe yoka na ebisa yo soki na yaka penga moko ngozi kanango po Yesu alobaki naza na yo esika nyonso okoma na ozala na yo siko ezaki na groupe ba pasteur na banda ko ebisa yo ya masina awa tango bayoki na kufi bayaka mbango na hôpital tango baye na ndako akufi te balandi l'hôpital l'hôpital baluki bakutana bafe bamemi bango toyoki boye moko na bango ndonga nze bakomba kachi toyebanaka na ye ozomona azaka pa minanga ozomona boye tango akoti na bandi koteya mpo na bande koteya kobanda kata na lamuki na koma na bando teya baminganga me mwasi na nga na teya ye meme bandeko na nga na teya bango mpe baye na bandi koteya bango na banda koteya sa moto alakisanga koteya puisque molimo na nzambe ya Alexandre di na bala réclamaki nga nzamba batata na nga nzamba papa na nga Mundungu Celestin nzamba papa na nga Fudi nzamba papa na nga Tibin o ayebe ka Ananias na nga tokutana e réclamaki nga na bandi koteya eso mona un catcher abandi koteya samba teya samba laksai na banda koteya a partir komati na nde ba passer baye na bandi pe koteya bo babongola mitema batika ba professeur lokuta batika batambola na bosoli boso nzambe elekeli bango makambo ezabo bamemi sango pa baninga bayeli so ebele l'hôpital tango baye koloba tomoni lokolo be l'hôpital jour be kozonga na ndako na ote po babiloko banda osela ekoki ko réclamer nde place na koyeba nazaki kacher nazana babiloko menga mona mutu nange ezalaki te sikoto na yebisa bato kita na ndako na nka toki no sambela bazobanga baokima bake komemanga na centre d'accueil na centre d'accueil kuna na kikuta na Marie Maigwe ozaki chef na ngaka kutane kuna na kati ya centre mais na l'église nyonso ano mono babenga kato ekeko etelemaka wana sem ekeko Maria te Marie Maigwe ndena Marie Maigwe première sirène watali ba prison nyonso satanique na monde na kati ya monde à ténèbres ozo comprendre vie ya boto ya na kati ya monde astral so bakangi yo kuna soko ndimi Yesu to obikati ozo comprendre alors ndesiko na mwe ba passer ba banga ba okima to na longwe wana banandinga na ndaku na to bandoza na ba veto kutana ndaku nanga ba banga na ba okima ndena kene na nzambe malamu la papa Chibalo biso bana edina bala to banga kate tozokita nde toko kitana bango na bengi parmi ba patient na bino bwanda ko banga me bota na patient za malamu bito kita boya kotane makamle ngole nde balanda kasima ba pasteur ya nzambe malamu nde papa Chiba yaki ozomona moko na bango loba délivrance me baptême so sokondima po babanda kotala Yesu oya bikisinga te bande kotala nde kizombi moi le problème mais pasteur Tibin atala kinde Yesu oya bikisaki nga atala kizombi vaskote so moto na botumba ko tumba bochali meji to yango moko mais population ezawanati question il faut que tout na pasteur ya malamu papa Tibin otuna ye ayebisayo
ozomona foto na ye ayebisa yo wana bapasteur mosusu ambe bakimaki ata momoto wana ebimi te me moko aboye kokimayaki toujours nsima na abandaki kolanda biso toujours na nsima papa Chibe liboso ye na nsima malgré baninga babangisaki ye mpe makasi mazalaki toujours na soko kufa tongia tokufa na ye jour wana bambote ebele okobenge mpe Blaise Congo ye azalaki nsima mpena ye azalaki bamisu bakimaki me ye okobenge nimero ne ali akoyebisa yo ozo comprendre moto akoleka na poto moto bona poto ba numéro le kate te na tuni biso moto komona un jour aleki na te bo bingam na delivraki Vasco amuta lokuta pe nzamba osambisa ye Vasco akutana Yesu Kristo ye moko na koma soki pe muta betelanga bisolo te kinalaki kacher na ngana ye bango pete samba tu koma na ngai na koma boye babloko ngozi ka yango moko. Voilà, tu as une sous-colonne de Dieu, ça numéro de téléphone et puis avant numéro de téléphone on a lancé défi na teye son épreuve moto nyonso wana ba problème wana ba problème à libala wana ba problème à kobota wana problème à maladie wana ba problème ya musala wana ba donc problème lesquels c'est caution nzoto na nzambe moko mbone Yesu Kristo yenda penga manda pona problème na wana ya traiter ba cas difficile nyonso nano alembana te kala monde à ténèbres échouaka mais Yesu échouaka te oyebi to ça les missions moko na lobela kaka sir ba makambo to échoua nango na ténèbres na auto resira na auto échoua ezebele yango na isa bana nzambe o bwana ba problème boluka na bino banganga te boluka na bino ténèbres te ténèbres a resiraka na ya 100% te ténèbres a resiraka à 30% a échouaka à 70% boluka ka Yesu nga ona oyebisa bino 24 ans na monde à ténèbres nazalaki enfant chéri ya Lucifer mais nakomaki na tamoko même Lucifer akimaki nga badeklaraki nguya oyo ezodeklare nga eleki makasi ke bango yango moni na Jacques chapitre 2 verset 19 Bible elobi boyebi ete boyaka na nzambe moko meme bademo bandimelaka ye mpe balengaka liboso na ye donc nzambe akombone Yesu Kristo baza mibale tazaka ye moko ndesango na lanse ezala moto naosa publicité ya Yesu Kristo kawana ezaka ye moko te na mokili meme na Kishasa awa oyebi ntango na bongoli motema lupango batekelanga place ando avanda na Wengoi place temple ezalaka temple pena na Wengoi on a côté liberté na nsima liberté awa boye na ngambo ya côté na osala campagne tour na kende kosala campagne place na vandaki alors ezalaki na bapede moko wana batekelanga lupango ba Charles ba Sharufa bazalaki ebele place wana bapede batekela bango papa na unga tekelanga lupango ntango na bongoli motema na yambi Yesu Kristo na kenda ti kuna na te ya bango baboya koyoka mais lelo nde na yebiso bapede nyonso basila bakufa bango nyonso bakufa tokende campagne ezakuna tokende ti place wana locataire akoma ovanda wana locataire comment on vend il est moins dans ces astuces il sait kinda azana à l'aise wana 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 moto oya yambi Yesu Kristo kwa moto asika amen makambo nyonso akalesa nini esili voilà makambo ya sika nde kobanda na bomo inaye voilà merci beaucoup ngana yamba Yesu Kristo na sala déjà alliance ne lembo makila na Yesu Kristo siko ba alliance nyonso bilembo molile sala ni esila voilà na tingi aussi ça bana nzambe nzamba pambola bino to apia na misali evangelisation église awa na 16h makambo za ko sala ebele to pesi bino mbote boye baete campagne zo banda vendredi campagne e banda vendredi to na posa soutien na ya mutu moko ta ya tono ya carburant 200 litres de carburant pour to le kana ko sala evangelisation na 4 campagne oyo ba fiche ba track ba bash nano esili kaka te bo soutenir nzambe opambola bino to nzambe na défi wana problème nyonso benga to sambela pona yo Yesu okita obikisa yo po azana maite na mafuta te na bougie te na mungwa te kaka kombo na Yesu Kristo soko ndimi
Yoko Bika. Numéro na biso eza 081 43 30 475. Nzamba pambola bino soki Yesu azongi te tokute na bino na mokolo ya lobi tokoya lisusu kosala na bino émission. Bambote ebele na bana nyonso la bonne nouvelle na pe bino bambote ebele bato nyonso bandimaka Yesu bambote na oyo baboya koyamba ye bambote me boyebake Yesu aza Nzambe toza kaka na ye Nzambe moko. Nzamba pambola bino.